tilo kwa tala tomona ki. Linga kiyo mingi, Janina. Baba nsajala kalamu. Taba ndako deba bakiti za kusudi bakiti buka la. FM Télévision, émission Nabino, le peuple s'exprime tozawana lisusu pour na ko meme Nabino basango ya mboka par rapport à ndenge mboka na biso Kongo ezotambwisama et puis les lots tozo mona ko lobela lisusu sorti à gouvernement soumis à presque 2 semaines ezokoka mais batu bazaka ko loba ko critiquer ba ministre ba koti ko bimisa ba mabe na bango c'est comme si le gouvernement ezoko convaincre batu mingité na yango to yambeli bino lelo moko ya basage ya force du progrès structure oyo ya IDPS oyo ezalaka ndenge bamo balbaka lisu likolo ya lisu ba gardien du temple pour na kosunga to pe ko accompagner vision ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi to kobeta masolo pe lokola ya force du progrès pe yango moko fonctionnement nango to ki ba départ ya batu mususu batikali ba mususu pe bazobonga makokende qu'est-ce qui se passe réellement to yebango epa ya yemoko aza anabiso ba benga kaye sage Nagi Tumba mikolo babi suprême. Oui, bolam. Merci maman, merci na koyambanga pe na ndaku na ngai. Vraiment, atomona nikala. Ouais, kala ezali par rapport ya temps disponibilité zoza soutenir ezaki avant tala kaka. Soki likunde ya simbi yo apesi musala donc travail le kala mingi pa na yeke ko trembaler pa nzela donc to comme vraiment très occupé. Vraiment na musala. Na musala oui. OK. Très occupé, Likunde Nengo Tugotanga a reconduit na gouvernement Oyo ya soumis à 2 gouvernement Oyo et Longolika ministre moko de 54 à 53 gouvernement Oyo ba ministre belé bazongi gouvernement Oyo la plupart ba congolais ba sepeli na moté yo moninde. Bon, de toutes les façons ba lobby que on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce qui totalement bien gouvernement soumis à ezalaki soumis à un plutôt ezalaki na mission. Et mission ana mingi ba pesi yango à 65% 75 donc fay ba si sa mission na bango pendant le cas il y a mission oyo excellence Fatih Beton le président de la République a pesaki notre ministre Likunde Libotai Doudou Fwamba ezali musala moko makasi ya kozongisa fonds monétaire lisusu azala la confiance à RDC ya kozongisa sous fonds monétaire a banda le sous ko pesa RDC mbongo ezalaki musala mukete jusqu'à ce que fonds monétaire international ba reconnaître misala oyo Likunda azali ko sala ya mibale ba ekozwa to ya dollar ndenge to moni ba guerre mboke bouger ya modèle na modèle même na mona bébé ebi que tozalaka na to 28 débat ya peuple population na ba changer et katana donc ba réforme ça tellement belé na moment oyo ya soumis no 1 et na le Doudou Fwamba Likunde donc prenons le cas bon changer pourquoi donc il faut à continuer mission à comme ça RDC a zone sabiso na ba place ba pays mususu bazaki kokoka kokota te bebiso pe to longwaka to zongi sous confiance na niveau international donc mutabon pour changer voilà c'est un cas isolé Doudou Fwamba la ministre. Non, je parle de ce cas isolé bien sûr mais c'est un exemple un exemple de 1 sur 54 donc c'est un cas isolé reconduction Doudou Fwamba na moni pe polémique mingité sur hier. Non, polémique est cause à la tête sauf cas et ça n'a pas membre musu ya gouvernement au ba reconduire bango tu es conscient que tout autant ba comboter ba peuple sepelité bazali est-ce que tout ça to rolobaka na suite ya vision bon le peuple sepelité za droit peuple ya koboya mutu ya kolinga mutu mais il faut ibaki fonctionnement RDC comment otambola neti ba kota neti ba muziki soki moko azalaki soki ya lorisco il faut tour na biso oui to boite tour ya mutu na mutu mais tout on est faisant la musala c'est ça le peuple attend mais c'est ce que je dis les balobi que aux sali bien batiki yo pendant le cas le bika isolé à excellence Doudou Fwamba Libota nzunga ma famille donc qu'est-ce qu'on a qu'un ministre na biso fonction publique lui aussi à son travail normal ce qui tolobi il faut qu'on changer nene aussi on t'a que azongisi ayeba ba réforme belé que na kata fonction publique autant de ministres nombre comme même pas la moitié par rapport à
travailler. Donc tozonga kana koloba ke ba balobi ke gouvernement o ezo convaincre apparemment bazan raison. Bon, bakoyi kozana raison be bakope kozana tort parce que bazana tozana kati ya démocratie mutazana droit ya koboya. Mais du moins toyebi ke lokola Doudou Fambaza wana c'est notre solution, c'est notre souci, donc c'est tout. Ça c'est un seul domaine, hein. Il faut savoir m'embrouiller belé, tous en éducation, tous en la santé, tous en bien sûr que si infrastructure le bon de toutes les façons maman ba gouvernement na 100 jours hein, tout peut ça 100 jours si na 100 jours ba revendication à population ezaka ko continuer notre cher président de la République a cause d'obligation il y a ko remanier fait ko changer batu misusu donc base à la système on peut changer bazali parce que baza toujours nous travailler à 100% qui to comme casse le l'excellence de tout. Ça je veux toujours revenir 5 ans je l'ai. Quand tu dis ça, vous sentez aussi cette légèreté n'a pas à gestion. Quand le gouvernement soumis à un Kotaki, après 3 mois évaluation après 3 mois évaluation, apparemment tout le monde est dans le Parlement. Effectivement, ce n'est pas une forme de légèreté aussi. Les alliés légèreté, il faut qu'on y ait baqué. Les osali banda, les années montées aux anakati. Tozana na katsa makela libande tozo kate mais là obima libande oka makela mutazo le kazo solo la nyoso zoyoka toza na situation moko ezali extrême na ba pays mususu oyo penza o baza na ba passe makasi tonga to budgeté tozui guerre moko makasi oyo ke ba congolais belé ba sangana na étranger contre Fati Beton ba pays belé frontalier na biso ba sangana contre Fati Beton ba déranger fonctionnement du gouvernement tellement makasi. Donc en ce moment là tokoye ko sala remaniement to si on to za na guerre trahison les kaki makasi on sait pas nani ko pesa confiance nani ko pesa confiance. Donc to za qui vraiment na obligation de changer le gouvernement pour dans ces temps là vu aussi la situation politique na ba guerre to za qui nango donc fa ki to kenena bongo. Voilà aujourd'hui ndenge to kenda ki to découvrir plusieurs personnes au bazali ba yini ya Congo au bazali ko tela Congo pe ko tela Fatima manyoko na mai lelo babimi libanda soki tozwaki tana te tonga tozala toujours ko continuer na bato wana mabe bazali ko boma biso pe balinga la mususu pe tonga tozala na Fati Beton te na moment to solo na obo. Un autre problème, tout ceux qui va lobby, c'est parce que ce gouvernement aussi, même le président de la République avait annoncé beaucoup de prix. Large Union nationale, gouvernement d'Union nationale, mon acquis va consultation, Salama qui n'est pas conseiller en matière de sécurité, Béron, qui est mélange de causes là, mais tout le monde une faible participation à l'opposition dans le gouvernement. Yo zali mutu ya presse, ya média, est-ce que yo na Congo tous en opposition? Yo bi ba opposant congolais. Opposant bazate. Muzito azana bino. Muzito mais Azad déjà ministre non? Maza opposant non. Et vous croyez que ce sont des opposants? Tout ça lui combien? 6 ans presque non? Pour son mon opposition à n'ingisi pouvoir comme il faudrait. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi caractère à mon pour pas opposant? Il faut que ça la candidature rwandais ça. Non, ba revendication il faut opposer zali molobeli à peuple oyo azali ko souffrir azali ko mona passe. Bango basala ngote. Bango basala ngote est-ce que opposition tout d'abord ezali? Parce que biso mo to za opposition. Biso mo to za pouvoir. So mo to na biso kati ya pouvoir asali voilà. On a relaxé toute technicité à travailler la politique à IDP c'est qu'aucun nous sommes parti politique bango bazali ba parti mallette ce n'est que normal toyebi tozaki na opposition to umeli na yango plus de 30 ans toyebi déjà que sauf to continue à pouvoir on ne soit ko travailler ma bé azo répondre na poste à peuple te na attente à peuple te biso mo to telemela to bomba ma bête yango moni mo opposition. Vous ne tenez pas compte de la revendication à position. Revendication à Banzani. Ezaki revendication otoyebi ke matane fayula zako senga alobi bayi asundola parce que ça que là on reconnaître Fati déjà n'a parlé de la nation donc na évité revendication du yebi sangana ta. Mais le rappel au nom du peuple quand même. Mais net quoi quelle revendication? Il y a au nom du peuple, nous se zotambolaté même situation bon il y a romata ba transport banzela bien tela. Au moins que ba opposant wana moko na bango pe bazana conscience ba comprendre que moko eza mabe toza déranger na guerre moyen to ça ba makamso eza te to tikana total. La preuve est que mon bango surtout ba sali singama tembele na oya
na palais de la nation opposant on Kabila, ce sont des étrangers. Moïse Katumbi, non, opposition exatée. Opposition exatée. Bisomoto opposition, bisomoto pouvoir. Pouvoir. Voilà. Spécialement pour l'UDPS na gestion na yemoko opposition, yemoko pouvoir. Donc boti que la baninga tomba lobate. Bah tikela ka bisope tanto lobate hein, je reconnais que vous avez opposition parce que vous avez une action na terrain. Mais c'est ça maman, revendiquer yo to moni de soto revendiquer, to bi ville morte. Les longan na Kinshasa ko ba ville morte ba yoki. Les longan na Kinshasa ko iko bimisa et tout le coup ya batu loko la force pour ga bimisa. Biso mo opposition biso mo pouvoir. Donc c'est la stratégie de nous barrer baninga nzela. Ah mais c'est toza la politique, eza guerre, eza bitumba politique na rotiki la mutunzela. Batiki la biso te, biso au moins to ça l'opposition na biso na pouvoir na biso ya kimia ya douceur. Mais ba misusu ba boma biso ba tumba biso to kufi ebele so biso banagi to zabo ezali parce que to za ke bitumba politique to simba ke lo mutute to za ki ko na ambition to za ki nango ya ko luka ko koma place to za lelo nde au moins to zo résister ti lelo mais to perdre bande ko belé ba kufi ba tumbi ba on dans na ba permanence tout ça nan to lobeli ngote fati beto depuis kaza na pouvoir nan to sali ne fils que mes pona Batouana te, mais tu resala yango. Donc, tu zali toute opposition mora bien, peut tu pouvoir mora bien. Les deux rôles au même moment. Voilà. Vraiment, autant le bela Doudou Fwamba, il y a un gouvernement Azaka, Kandi Babaranazan, il y a Azaka. Il y a Doudou Azaka. C'est parce que. Au gros bandela te, maman, le bas, il y a Doudou Azaka. Non, ouais, ils appellent non. Moi, je parle juste de la réalité. Non, c'est qu'il notait dans la réalité parce qu'Azaka a un gouvernement. Oui. Azali, Azar est conduit un gouvernement. Il y a soumis c'est parce que Sali Nini, oh, Ezak, Moutoumousoua, Koya, ça la mieux qu'il y était dans la finance. On posait question, moi, qui toque, quoi. Mon numéro, le bien, oh. Tous allez qui a un gouvernement, oh, et les cas qui avant Doudou Fwambaya, ou mon qui vole. Nous c'est salama qui détournement nous c'est salama na carte ministère on a finance mais les lots na ya Doudou Fwamba oso yo qui place avant na kende na ba réalisation oso yo qui place moko ke balbinda ko immeuble ya Doudou Fwamba azotom chantier ya Doudou Fwamba oso yo kango otika la ko kango te c'est un vrai combattant c'est un vrai idépécien aye ko travailler n'est-ce pas papa Etienne Tshisekedi donc azana vision na ye o azotambola nango selon la vision aussi du chef de l'État. Et les lois n'engagent na bête là que le bossoa qui na ibisio que Doudou Fwamba qui na ba réforme belé oh na katia RDC les lois a unifier plutôt les entreprises publiques aux hommes on a bloqué en les a ba réforme moko boye o ezala kité a kozwa ba makamba ba taux d'échange d'ailleurs quand on n'en parlons même pas si les lois yo karabato azo les laté to kozwa les sous nini susu ba chantier belé ba sundolela ki biso mbonge bonga l'air ya Doudou Fwamba azongisi yango renforcement ya financement plutôt na kati ya hôtel de ville les lotomon na ba construction ba nzela ezotongama oyo lui-même le ministre avant d'arriver bureau azo prouvé bilo combien de fois za combattant akitaka na terrain azo sala suivi ya financement ya pesaki c'est ça. Na makambo nyoso tu koloba oko répondre ni na bato babenga kai ministre ya force du progrès c'est-à-dire à créer batala kuna yeko babetela non ya Doudou Fwamba za na taona te a créer ka batute ya Doudou Fwamba créer ka batute Doudou Fwamba za wana azali na kati makila ya Etienne Tshisekedi azana makati makila ba combattant c'est un combattant c'est un force du progrès ce n'est que normalement qu'on a biso azala wana to ko soutenir ye to tikete. Est-ce que ce moni mutaza na kata population batwa okime akobi aza DGA aza toujours na 10e ri akomi ministre aza toujours na 10e ri ne ba msoza akomi ministre akena mbinza akomi na pigeon non notre ministre aza toujours wana lelo obi combien balaba na bisoke parce que remaniement bandé depuis janvier que akokwe babeni ni kabasele akokwe na mai bande ko na bisaka bango na chaîne moko pembeni ke nazo zela bino na senga bon débat contradictoire ça fait au moins 6 mois yango débat bayakati to yebisa ki bino hein on ne change pas l'équipe qui gagne il y a Doudou Fwamba azali na kati ya vision Fati Beton il gagne toujours est-ce que maman ndenge alamusi to kena na ba cas particulier alamusi ba combattant ebele oyo basi bakufaki azongisi ba on a souffle à faire voir ba on que bazan toujours na espoir ko vivre ba ko soupe ko vivre. Le loya Doudou Fwamba a tikali ko déplacer
bon moinete alobi na longwa wana keya asa toujours na ba congolais mutande ngona bo akria batute azala kanne na batu pe azala kata population les pauvres ne que tozana na kata ya ba limité ake pijonte ake GBT azali na limité bato wana nyoso tona na oluka bango bakimi ba réseau na oluka bango bolobaki akokweya akolonga na taliba on a vu mutu amemi plus de 3 milliards de plusieurs milliards de dollars na kata Fonds monétaire international et na RDC bazo musala o ya sala ki ba pesa mutoyo asala ki musala wana tino d'ailleurs azana kata domaine na technicité à travailler wana ce n'est pas n'importe qui à convaincre nation à convaincre Fati Beton les lois zawana. Non, ce ne sont pas des atalaks, ce sont des combattants. Oh, il faut encourager Moutazo Sala Moussala selon vision Mokonzambo. Maman, qu'on soit ministre local, Mouana, non, ce n'est pas donné à tout le monde. Lui, nga benga kaye vraiment auxiliaire très très précis dans le gouvernement et peut mettre Fati Beton. Côté négatif, n'a aurait été les amis. Ah, na ngote. Positif sur positif, 100%. Positif na positif. Na ebité asala bisoni. Ayambara biso. Asolo na biso. Ataka lito et pas ba population na ya Doudou Famba. Les lois Doudou Famba place batonda go bino boli batala ko ça ce ne sont pas toujours des combattants. La population de gauche à droite va ya ko les ya Doudou Famba. Et azo sali sabatu selon sa volonté. Azaka impressionné te bien mutu mo non. Pas azo flatter mutute. Azo sala musala ndenge comportement na ya ko kabezali aza mutu mao. So lelo vandi boyoki ya Doudou Famba kabelinga mutuka yo olobake aflater nagi. Non, aflater nagi te, c'est un combattant azali ko solo na bande ko ne ba bundaka na bango bitumba dans le bon sens ka. Dans le bon sens à recevoir tout le monde à pesa la solution na batu nyoso ba ke pana. Merci beaucoup tozo clôturer na chapitre na to lobela. Pe azali ti 2028 tozana ekawa. Vraiment bonne chance à lui à continuer. Même si 100 jours et Koki va bouger, lui il est toujours là. Il y a Doudou, Azaka. Il va faire l'exception. Donc, toujours continuer ce qu'on lobela. Dans le lobela qui on est bandeli, sage Nadi Tumba, moko ya comité des sages, il y a structure au babeni force du progrès. C'est-à-dire batu ya mayele oyo basunga kana ba conseil nyonso betela biso solo no ya fonctionnement la force du progrès na mokola lelo et tambolande. Oui, force du progrès tambola toujours bien. Toujours bien. Ouais, force du progrès ça bien. Avec toujours tenir d'ailleurs. Toujours tenir réunion place où tu es sauté parce que si fonctionnement ça m'a bien au sentir bateau qui m'a force pour bateau kenda so fonctionnement ça m'a bien tout d'abord le président lui-même soit se comporter mal et azali na kati ya mtema population te na kati ya force pour bateau qui m'a mais notre président n'aime pas Bamokiri Joël as un président exceptionnel parmi tant d'autres depuis qu'il est là après si tout le monde met ça là va proposer misala combien de fois tina ba cabinet ba ministre mais il a refusé alors non na okendete soki bato ba silité oui alobaki na bato nyoso tuke soki na lobi bino tout bozo misala c'est que na komokosa mais du moins tozala au moins na 85% ya ba combattre en force du progrès bazo so misala lelo tout le monde se retrouve alors babia linga kokete il a un intérêt en force du progrès c'est quoi l'intérêt? Non, mais oh, bato wana balobi balinga okende te wana place bazangi ba intérêt pe bon ba vendre le passe. Balinga kotika ngwende ya présidence ya force. Mais comment okoki kotika ozana pour vraiment basakana na pouvoir te. Pouvoir au mona basakana ngote. Le oza président force du progrès, il faut tika ngona otika ngondeni. Otika ngoka boye parce que balobi ok non. Akoki kokende ko travailler, akoki kozonga. Mais ba plainte o ezalaka na 10e rue maman na zoyebisa soki yoza président ya ba nerf solide lokola mpa ba Moukir Joël tele maréchal okima vous risquerez même que ba combattant même on ba balukela yo il y a trop de plaintes ba demande lekebele donc même sur le bok de travail au kokate o lo bakete il faut na vanda na résoudre ba problème maman nous avons qu'un seul chef na kata force progrès national c'est pas ba Moukir Joël oyo a aidé chef de l'État dans le recrutement, il y a des militaires. Moi j'ai vu Batoazo ta quand Kokul, quand est refoulé, ah Makamoto Kokate, il faut qu'il n'y ait pas mon. Mais Ayambi Bato,
avec tous les risques. D'ailleurs, ngai nazaki moko nazaki c'est présent, ils ont risque, il faut qu'on évacue bateau. Mais andimi yango avandi ti apesi phare DC ba militaire ba outil de 10e riz ba kena ba formation. Est-ce que moto modèle wana il faut bolo bané que ils ont fonctionné, ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné de yomo zo confirmer ngome babi na comité ba départ ezali et belé ya minene pe ya makasi ya bato pe ba tia rapport. Entre autres, on a cité vice-président Balèze qui chargé à communication. Et puis, babi va départ, nous sous les appels en gestation, il y a bateau, il m'a ranassé, qu'est-ce qu'il maman, force pour gouverner les solos, il y a Robert Lo, Abusson de fondateur. Ngai na bandi na sakayo à chaque fois qu'il y a bandi parti on a 91. Les lots ming babota ma été ming pe bazakiti. Na yebi ti di progresso banda bison de to bandango, ti to ye les locaux les alliés locaux ya peuple mutu na na tourna ye kolonga force progrès batba kende bazong eza les lots c'est notre rythme à nous tolinga kangote rythme wana ça veut dire quoi mutu na mutu azo ya pene so tuni bango ba départ au moins ils ont intérêt na mutu personnel intérêt personnel so qui a mon traîner ou bien zo ngote alobinga na kei mais avant tout kende locaux la yo lobi biso basage. Moi, j'ai fait que conseiller. Surtout mon frère Otangi Ndekonanga VP Balèze, c'est mon frère à moi, Nalinga Mingi. Azala qui peut moko katina biso pas à conseiller, pas à qui peut na malobane, na ya bien ou ya za koloba. Mais je suis la seule personne où atikali ko conseiller à 1001 personnes. J'ai des voices, j'ai des messages, j'ai des quoi, tout. Oh, na ko ya na comme ba preuve. Na conseiller ya modèle nyos. Départ na ye ezali na intérêt na mon personnel o yemo ko ayebi. Ça ne sert à rien de faire na place publique. Mais dis-moi, choix où il y a ça là qui n'a pas qui. Je lui ai dit, ce n'est pas le moment, il y a biso tokabwan. Mais il a refusé. A préféré le spectacle naé, to vandi, to comme na poko abeti flash, azo démissionné. Alors, quand on nous fait aussi longtemps que nous avons eu décision, on ne pouvait rien. S'il fallait qu'on paye ça, to paye ici. Mais Azamo la mukete, Azamo Kolo a eu décision de manière logique, Azam libre, il y a besoin de décision, mais s'il faut parler de la force du progrès, ils en ont battu. Ils sont des forces du progrès qui là. Ils en ont battu. Ils ont battu. Ils départ ils ont gestation. Bah oui, mais sous la carte du progrès, ils ont une présence dans Azala. Mais ça est l'autre. Ni idée, ni kokoma, ni koloba, ni nini, azana eka kasoki balimba kabulambongo, aye. Mais si vous avez un modèle, est-ce que vous pesez dans quatre ensemble? Ensemble, vous avez besoin de moteur ou loba, on peut savoir idée, aza kokoma, lobby à ça discours, à ça déclaration. C'est ça la politique. Politique, c'est agitation. Oui, bah fondateur qui a miné la force pour bah kenda dixième raison place mutolo du progrès botama et kufate. Oya kei amoni eza bon. A okende pe musika te to sala msoka ba to mona ke lobby à zone. Mais le loyo ndeko lobby agitation ba to ke mais combien pe bazongi déjà? O bazaki penza binemi na biso to bundaki penza ke mutazoki siboy parce que bazongi na 10e rue so musupe ba kei bazo kende ka na ngamba du programme susu men du programme national ezaka na 10e rue ça ne dérange pas mais et ça la bien testé tout le monde ba ndeko ba okende ovandika bolobi na démissionner pour na démissionner yebisa biso démissionner pour année et on loko lo bezate on a zo mona clair par rapport à quoi et nous autres moi je suis fondateur j'ai aussi les droits n'a déclaré que étant que fondateur parce que je suis pas le seul fondateur toze bele misuba kenda baza ba rapprocher ya président de la République baza ba fondateur liste na ba pesa na di progrès mais yo ya ki lobby ko lobate que au communal lui ko embrigader force progrès c'est comme si yo zala ki le banda ki o que yo no ko peut-être côté asuka tu vois donc na ko epsa ndeko wana ngai personnellement ayebi pe ponga bayebi na kinda vifaka ayebi nda lobana simo mkonga batute na pekisi plusieurs fois boyete si kutu to umeti lelo eza ba conseil na ngai mais amona kengo eza bon akende na epona ba besoin na ye moko personnel OK akoki ko ya devant nga na webse besoin na eza ki boy quand il faut parler que président na yoka ki ndenge ça qui na mission que président linga alingi makamba musique et tout ça sans la musique politique est ambulateur
Maman. C'est votre façon. Est-ce que dit que sa musique politique est embolatée? Président Papa Mokiri Joël a rendu hommage ya Baïke au Bakufa. Ce qui a accueilli, que c'est l'enzem. Azo kanisa eto kanisa bango ata bawana biso lokola payer ezo kanisa bango to kanisa bango ata na nzembo. Ozomona aza na relation na ba musicien, Fatia aza na relation na ba musicien, Fatia apesi confier media ba passeport diplomatique. Apesi ba journal plutôt ba musicien belé ayambara ba musicien. Sans la musique, qu'est-ce que politique est coexister parce que on sa campagne. On va yembela autre. Maman nous s'agiter ma casse. Na s'agiter na lingina va voir que sans la politique, sans la musique et ça de la naka. Donc il faut se séparer. Vraiment. Ah. Dengue. En plus ici il faut parler des musiciens. Mais quand tu as musicien on a baïda peu ba politicien musicien atinde lieu politicien bon musicien ozobo ya OK papa Mokiri Joël alingi ba musicien mais ba musicien na pe baïda kayot ngana gikutu te pona yebi na nganda ba musicien te mais bino ndi bokenda musicien na pa kabela kombo pa atinde la mbongo les ozwa ki problème les musiciens on a aye ko rendre bino visite faut se payer ça peu musicien on a c'est comme ça vraiment na modio s'agiter mina po ba ndenge papa we balobaka moko ya ba généraux atiki biso lokitango King Kester akufaki moko ya ba généraux pe babengaka général Sukisa atiki bino sali ndenge ni na kati ya bomoto c'est vrai pesi ba conseil ndenge confirmer ko pesi ba conseil mais et salami que akekaka c'est une perte pour toi ou bien tu t'en fous na kati ya force pourquoi s'en fouter ceux qui te dit tous à l'ensemble et qui te senga bomoko à tout moment na ba réunion na biso moko soka qui to s'en fouter on peut pas s'en fouter c'est vraiment une perte. Non, c'est pas aussi perte, ils allaient regret dans le sens qu'il fallait pas qu'on ça le comportement là. Bon, c'est quoi etikali bisonde to ça la kango kokoma eza biso batu ba komba bazana moko mutalongo azate. Batu ba koma français batikali, batu pe batanga français batikali, batu pe ba korja français bazana ba onka ka fonctionnement ça bien sauf que to se pelitende bande ko bazo kende OK na besoin de déstabiliser mouvement. Non, mouvement est se déstabiliser aussi longtemps que on a gérer force du progrès population le lo routine da batu na bino kuna il faut ba bino place ndenge zate donc to comme senga kutu permanence ou bien to ke na vélodrome c'est quoi il déstabiliser mouvement par rapport à quoi aussi longtemps que raison yo que même nzambe na likola monique OK na raison intérêt na yo moko ça sert à rien to se cramponner dans le dossier modèle on a parce que ça il y a des dossiers d'intérêt personnel d'ailleurs il y a ezaki na ba intimité mon côté au biso tozaki peut-être musika il y a président pas Mokiri Joël na vice-président na biso balèze tu vois bazalaki na ba makambo o bango bazaro gérer et tant que président vice-président nous sommes que des téléspectateurs mais quand ça barde il y a des fois zongi na kanga ye vice balèze ngani na zongi sakaye zonga pa mutu na ye fo bozalaka na ye mais les ramoni akena suka les to bondeli trop to continuer à bondela na moni ngai chokai na ngai te na mona ki normal parce que j'ai beaucoup conseillé na petit trop. Il n'y a pas une autre stratégie pour lutter contre le départ en tant que sage Nakata? Je ne sais pas, maman, qu'attendez-vous que la stratégie pour éviter le départ? Comment va-t-on Mikola Linga Kendi au Pexaken? Peut-être que Moutamon aura clarté ne loko boye, peut-être que Mouta séparé ne loko. Il y a une chose. Dans sa côte en gestion, on a par exemple le flou. Ce qui tokei la gestion zolubawana, nazo comprendre de place aux alliés. Tokeka na gestion wana, na caisse na biso ya mouvement. Total na badani ba itiliza ngo ezakaka ye wana vice président wana mutazwa ka koleka batuni songa otoda na kendate na komate ke na bureau pesa nga bopia mbongo non ça on prêt mutakozo azongi ici après ça problème te oui ezali la mouvement mais sauf que et daka mingi bato ba mama tozali combien tokozwa pe bakaba malade combien bato akokufa combien au président salaka bayike bazokufa bayike bazobela bazokangama tous ces bimaka na keswana kesa ngo tozana entreprise ni o ekotsa mbongo wana ezaka ba biloko na biso mike ekota bakopesa pe mbongo na likunde ndenga edagane du progrès bon bokotsa o ndam kotsa na kesi mais so yo lingo zwango boyo kana mutu na onde bopesa na biso te na kia kota kuna de okoye koyeba ndenge kesi etambola te mais ozwaka nde na kesi mingi koleka baninga. Vraiment, qu'est-ce qu'il t'a marqué pendant que tu as passé qui n'a pas sur le vendier mot le qu'il fallait qui vice-président Balesa Zala
émission le loyer ou bien non le fonctionnement du progrès non le déplacement na kati ya mouvement mama olongwa wana batu kongola tonda so na marqué kombo na ye c'est parce kaza muta pamba te le quoi ate marana coin kuna ta yete boye ba bete kaya gite mais yesoka yete déjà c'est l'avant-plan mutno ça bon ngade boye da ogazo dazo manquer pa na makelele na wana makelele na chaka wana ils manqué nga ezala bien moi makelele na wana ganga kawana ya moi sala nga bien mais à part ça tozana biso mais c'est ça la malango tozo comme français tozo tanga français bozo comme français bozo tanga français bozo gérer ba liste ba kota bino moko bozo gérer nyoso bio moko gérer comment est-ce que okoye voilà tozo ngana bino ka stage na gi ka yoka non fonctionnement est bien et plutôt la force est bien structurée tozo la secrétaire général o asuki para makambo ngana gi na kota kati. Notre vice-président Balez Ozoba, notre ancien vice-président. Mais il a son frère, à Tchaïpé, la liste, il y a finance. S'il faut parler des quotas, pourquoi ça va comme aller qu'il y a Nagi, Nani, à côté de la Makambo, Ngago, tu fondateur, n'a pas droit à quota, Bochata Mutumoko. Nana Mutukunate, mais il y a la Mutu. À quoi vous avez moko bimi balé boye, oh yacha, sans compter, Batunae, Bongo, Azaki, n'a pas un calapa, on y bocha bango. Vous comprenez? Mais ça va membre du progrès, c'est pas un progrès. Non! Moko avana ine nanda kwa zwa ki acheona asa membre du progrès na ebiete. Asa na finance azuzo mongo. Lega chaki est-ce que ba ebsenga na ebite. Ba liste nyoso ekotaka. Na mutunga acha komboti. Na zana leki na ngate ndeko na ngate nagi na dipogaza yimoko. Kasi sika na olobe en tant que sage, comment faire pour na reliter na banane? Pourquoi ne pas avoir une clarté? Non, il y a clarté zali. Clarté zali bon manawate président à chaque fois si côté ya loba on a ensemble. Mais ezate président ya ka ciao non. Batinda ka liste peut-être na ba site. Si tu otinda des personnes ou trois, ba to akota selon des sites. Batindi bango ba ke retravailler. Ozo mona mama. Sikoyo ba site amoza pe ba site ezo fonctionner makasi eza la bato belé bani tout ça. Tout le monde akota ka na eza kutubilo ko président bomba. Mais au moins ndeko na ye akota la makambo ayebite bazwa na ndako bacha kombo lelozo akomi mutu pe na finance azosala. Il faut quand même qu'on reconnaître ne fils que moko ya bolamo ya baninga eza malamu mingi au président azosala. Tunda président Moselu ndenge boyaka wana nagi ndeko ne nani asalaka na finance akota la kota ayebite. Mais mo président Moselu bazo kotebele. Président Moselu kotebele ka baiketi. Ata kotebele baike kaka ba. Ya libanda bazati. Ya libanda bazati. Alinga ngo kutute alobaka keke kota yi tala na petolo mama lobby batu na bino na media bazaki na réunion na biso alobi bien que match ko betana mais match ezalaka ka tournoi na pardon ezala na baike ba kwende ko zwate ke bazui n'importe qui parce que za jogo bote na site na bino beta kwa ko gagner no bochaka baike atazala ka na pema mukuse to ko changer ta 20 fois voilà comment match amical voilà comment président na biso azala kanaye na katikati ya makambo ebele donc aza muto ana mabe azangi mabeti mais ndini ba balance na ye ya bolamo eza makasi mingi par rapport il y a tout ce monde là leki yen ndeko la biso Balez a sillonné na ba gouvernement bela o sabino ke visa so ezaki président Moselu aza ndenge ya pensaki banga basa ne 2 ans lelo te c'est ça aza vie na ye mais aza penda master na ye o bango ba coopéraka ba kenda pembeni ngana gina yaka kuna te yango confirmé brevet oyo CGAP ça qui est et vraiment ils ont la valeur non par rapport à président Moselu. Ah maman na liboso permanence place bawa au parti oyo Congo Mobimbe yebeza kala boulevard Lumumba. Président Moselu a eu brevet naie d'une manière honnête. Ezata pesi kabuya pesanga brevet non. Ligue des jeunes, il y a IDPS au bazar, ils sont dirigés par le président Amisi. Ba vali ba réfléchir ba bi non. Na moment tel na ba difficulté tel. Oyo ennemi à peuple, ennemi à parti, ba ko tungisa parti. Ba to belé ba kimaki ba kendaki. Mpaba mokiri Joël le maréchal atikala ki loyal tozala ki wana
azalaki na biso akendaki na parti tina suka lelo stabilité comme kozonga na parti batali non ça c'est un homme à respecter et puis il faut honorer donc c'est un président honoré na ba président surtout du bossa permanence devant les cadres devant les autorités donc secrétaire général Moutapé Saki le secrétaire général et quoi accompagné avec les vice les présidents il y a Ligue des jeunes il y a IDPS. Donc, maman, ce sont des cérémonies à ne pas négliger. Et ça vraiment significatif. Ok, na kata liboso ya permanence, bazo brevet na parti ba pesa yo. Non, et ça bloko kare faut à la moselundo zo. Pour ce rosa moseluto rosel mo. Donc à mériter mo. À mériter en gros parce que azali constant et loyal. Voilà. Azamutu, ma critique peso bima surtout na bato bazo longwa. Vous en avez conseil par rapport à la gestion à force du progrès. Bon, à chaque fois, ayoka pe ba conseil na ngai po makambe belé so elingeya bezokoma abenga ngai aipsa ngai. Sage ta la situation. Mais quand il faut parler de départ, na éviter départ moi nani mutu mususu avani ka boye mo maman, il y a des choses il faut parler. Même Nzambe, ayeba akati na biso. Mais so makamso ebisi Nzambe te Nzambe osati. Nzambe pa osenga pa yo ko zoloba. So moni président Moselo azosama be. Ana likamo ezo déranger. C'est le seul président où ataka lito ayo qui peut changer oyo ebisaki. Mais il faut loba. Le yo lobité. Au moins que yo moko mitie na erreur o mikendeli sans que muta yeba likamo. Siko to bano sa ndeni. To kanga mamba singa to tena na libendo na 10e ribo kenda te. Bazali wa okene tout comme yakozonga mais biso jusque là to bengani mutute par ebisi batutu baya. Ongai pe naza mukolo na tikali jusque là na moni mabe au président Moselo azosala ngai te parce que songa moko personnellement na problème nanga na yaka na bindi président na besoin to solo. Tala ah ça je zabon ça va to sala ngo. Mais so lobité. Comment olobito lobi mutu ana zo ina faut loba. Soki mutu azbato azo continuer à longwa ki pona beto ya loba ba raison. Et oui, Sage Nagui, Tozo qui est déjà dans le lobby que le président Moselo a mérité de brevet Bapesa qui est pas secrétaire général à IDPS parce que Osam Salanding Yomrozo, c'est vrai ça moutou hein, Torobo et Angotaza moutou, le loto mon a départ, Batuazo Kende, Batuazo murmurer ça et là. Excusez. Conseil ni en tant que Sage au PSAE pour maîtriser la situation on a du progrès. Bon. Ndengo lobi tant que sage moni mona batwanika sage tout le monde est sage mais ni neza kata mutu ya ba sage mususu mais du moins na conseiller à présent Moselo makasi azab moko ba présent oyo même bato balingi ete bayebi ke ayoka ka pesa motema na ba départ ya bato eza naturel ba combattant belé soka moni à quelque part ba melise toza na départ ya sage moko akende ka mbala moko akena ngambo ba melise masanga lobi akimina ya ye siko muta modèle wana biso to loba nini vraiment to moni ke oui alanda ne masanga akena ye o amoni azotika la 10e mais du moins ndenge nzamba zo sala limité soki 5 bakei 45 bazoya donc bovimba place ezati tous les deux bandes na katikati wana ekomi ko kanga place ezati Moselo aza pour la population aza pour la kiamité pour l'ancienneté parce que ancien parce que sage parce que boye donc on ça nous mabe on ko la baike population non aza wana pour la population ko pesa solution na peuple donc là yoki mais peuple aza na ça maman c'est eza même histoire qui revient et tiens c'est qui depuis atikala ka yemoko azalaki na bato belé azalaki na bakyungu azalaki na kibasa azalaki na bato belé mais lelo bakenda et tiens c'est que atikala ki yemoko lelo pe tozomona ndenge moko Félix Tshisekedi ba allié bato belé azalaka na bango batika bakenda et tiens Tshisekedi et Félix Tshisekedi plutôt comme azana lignée et ya papa na azawana et papa Mukiri Joël comme azana lignée et tiens Tshisekedi azawana c'est le seul président ya force progrès oyo na tanaye et papa Etienne Tshisekedi asimba na liboko donc ye azalaki banda avant azalaki pesa liboko ayebisa ye mon fils
soyez courageux au Rosala Munene lobby les lois yana zo Rosala Munene lobby il y a des transmutations monsieur sala makana liboko na ba politicien munene soka simbi eza grâce donc nganagi asimbanga pas ba mukiga simbanga donc oui effectivement to Rosala besoin ba départ mais il y a des départs où ils ont pesé dans notre par rapport au fonctionnement par rapport à l'administration quand tu pars au monique eza bien OK mais eza na passe mingi même na gouvernement fati ezalaka na passe ya moto a travailler ka aza kolonga akende to moni lelo mutamba population ndazo déclarer mutamba est-ce que yo bando ke population ni na déclarer pour na yo ozonga il faut peut-être ça ba examen de conscience quelque part so yo ba moni OK peuple a sepeli c'est que vous avez pour la population. Vraiment, merci beaucoup, Sage. De commune à Souka, il y a une émission à Bissou à Lelo. Sage, tous aïe, n'est-ce pas, Royambayo, Lelo, na cadre à émission, les peuples s'expriment. Lilo Bani, Tokoko, Kanga, et Souka par rapport à l'émission à Lelo. Bon, tout d'abord, on a cinq merci na Koyambaga, le sous Nanda, Kunanga, et na FM TV. Merci na notre excellence, Maloua, Oyati Karabiso, Force Progrès. Na zala libo ya ko pesa communiquer au président Papa Mukiri Joël a pesa qui a tournoi ya du progrès ya football les obanda kalaté a pesa qui d'ailleurs lancé qui déjà ba Vares na ba fédéral nyon surtout ya force du progrès ba kende ko créer ba équipe par rapport à ba site nde bango wana ba koya ko sangana po ba kende na kowela na wana ya mi balé kalaté notre président zali ko lancer le sous tournée dans la province pour installer peut réinstaller cordon mais sous la province na ko pesa bango ba notification na bango et ami ça tout ezali que tout ça la meeting munene oyo notre maréchal Papa Mukiri Joël le président officiel de Force Progrès et azali nemi ko pour na ma milulu ya minene meeting ko sala ma 10e rue message ezali et bokoyoka yango d'ici là vraiment ezali question ngoko yamba na mkola lelo merci vraiment de nous répondre à l'invitation à biso merci bandi ko balandi FM télévision to komi bongo na suka bolandi Sage na gitumba moko ya batu ya mayele ya kati ya force du progrès basungaka na batoli ba conseil linga tali sibiso na bolai ndenge nini fonctionnement ya structure wana ya force du progrès structure ya IDPS membre ya IDPS ndenge zali ko fonctionner to landi peto tiki charge kaka epa na ye lisusu en tant que Sage pour na fonctionnement bon fonctionnement et puis comme memaki kati na structure wana et vous allez sous malamu to pesi bino susu merci bino nyonso bolandi biso pe tokutani déjà lundi na 4e émission na biso susu bye. Atilo kwa atale kumuna ki. Linga kiyo mingi, Janina. Dama nsajala kalamu. Taba ndako beba pakiti za asudu pakiti buka la.